Tshisekedi alongolinga sonye ya chichi akabelinga Felix boya 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 kotala maboko pembe Tshisekedi alongolinga sonye ya chichi atikelinga Felix boya 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 kotala maboko pembe Tshisekedi alongolinga sonye ya chichi akabelinga Felix azwi mwasi ya kombatata mokote azwi mwasi ya musicien mokote mais tozaka kabaka Mbote na bandeko balandi ya Congo Millennium et surtout bienvenue na émission na biso l'invité kasi mokolo ya lelo toza na ba invité les invités pona nini lelo tozali awa na gare centrale toza awa parce que date il y a le 7 août ezalaki annoncé partout na République démocratique du Congo que Mwana mboka Félix Tshisekedi akoya pona dépôt ya candidature na ye yango tozali na bayike ya UDPS ba combattant ba parlementaire debout na bayo balingaka penza politique na République démocratique du Congo tozaza awa pona kozela arrivé ya mwana mboka Félix Tshisekedi kasi avant torolobisa baïke poto yo kapenza sentiment na bango impression na bango par rapport ya mokolo ya lelo tolanda voilà bandeko balandi ya Congo Millennium awa penza tozali na esika ba benga ngo gare centrale tomoni papa na biso ya UDPS habillé tout en blanc mbote na yona mbote maman olakisa oyebisa biso na signification ya elateli ya pembe pembe o na ba gants ya pembe eli kolobake biso na UDPS tozali zéro faute, tozali zéro virus, tozali inexpérimenté na muibi, tozali inexpérimenté na ba anti-valeur. Yango la secrétaire pembe président Félix Tshisekedi azo ya lelo kopé sa candidature na ye pour na ko assurer alternance politique au plus haut sommet ya niveau ya mboka oyo pour na makambo ebongwama. Mais elingi koloba teke tokende na maponami oyo na ndenga moyibi ba fichier infecté avec 10 millions d'enrôlés fictifs et li ko batay tokende mais to inde ko lakisa ke to lingi maponami salama mais to ko exiger fichier wana ba longola 10 millions d'enrôlés fictifs ba longola pesa machine à voler bandima que délégué à IDPS à côté na Seni ce que salamité je vous dis élection ko salamate parce que bakosi biso na 2016 bakosi biso na 2017 bakotikala kokosa biso te na 2018 wana penza IDPS alobi yango mais tout le monde ici go papa et là on y est ça que tout le monde penza la police est entouré bino ba ya UDPS entrée sortie te so aux a besoin te o le kan liboso ya seni il faut baluka ndeto ya kokomati a là on y est ça bon bako banga parce que ba bina UDPS penza moi mobulu bozali te police bazo banga te ba inde ko sécuriser président zo ya il faut ko sécuriser ndenge bazawa baza ko sécuriser président za ko ya parce que soka zalaki président te oyo aningisaka nde omoni police ebele ote ba inde para ko sécuriser mokonzi za ko ya eloko mabe e la été. Merci beaucoup. Merci. Tshisekedi maboko pembe o lingo lobani ezali message ya kolobake peuple congolais ayoka na mboka oyo ya biso Congo maboko pembe tolobi ezali nabomi ngungi te nabomi mutu te nayibi eloko ya mutu te nayibi mbongo ya leta te nazwi mwasi ya mutu te
ezali bongo banda na botami na ndenge na koli ezali message ya kolakisa te ba ange bazali bongo nde message oyo toza nango awa mboko likia te ntango mpenza lelo boye kotika kandida na bino président Faci boza komilobela te mpenza na maponomi oyo UDPS ekolonga UDPS ekolonga esi elonga deja oyo ezali finalité ezali yango pe ezali maponami parce que okomona bato ebele balongwe na bandaku na bango bapesi bango ata mbongo ya transport te mutu na mutu alongwe na ndaku na ye ezala na chango ezala lukunga ezala funa ezala moamba lelo tozali awa etanke bamama Ligue des femmes congolaises pona IDPS tolobi mwana na biso tokokende kotika etina suka yango wana tina ndenge toko rapporter victoire na biso finale boko liki ya penza en victoire yango mama toza sûr que tout roto tozozwa victoire boko yeba te pe ba candidat baza ebele bobeta na makofi. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. L'UDPS, c'est le peuple organisé politiquement. Oye lobi peuple, et lobi Nzambe. Le peuple a assez apponi Faci, Nzambe a assez andimi. Tozo kende élection pour certifier victoire na biso. Maman, yo po bakisa? Oui, ngana bakisi po tolobi ni biso ya to vota déjà e. Bana za ki bébé on Nzambe yebi. To vota e a maboko pembe ya kofongwama. Mutema ne pesa pembe na kati. Nyo sa baka yongwana. Nyo sera pembe pembe yango tomoni na ba jeune en pembe. Oki ma biso point. Biso toza pembe na nyonso, c'est que makila na biso zaka pembe pembe le omoni Faci na biso banda za bébé Nzamba pona ye ya kolo ya mingi ezate. Merci beaucoup Babia. Tokende pe pa ba maman musulmane mbote na yo. Mbote mama. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tango penza to moni pe ba musulman ba kotima solo président Faci un message na ba autant mususu bazondimela penza lutte ya président Faci te. Soki moto azondimela lutte ya président Faci te aza congolais te. Po congolais nyonso azaka kana lutte ya président Faci. Sigo toze la victoire. Inchallah. Merci beaucoup. Merci. Monde entier, c'est la tour. Ici, on nous dit, bah, parti politique, sur 500. Tambola, la permanence, bah, parti, wana. Au côté de la commune, le côté de l'IDPS. Quand militaire vendent la porte, il y a IDPS. C'est là. Problème, il y a RDC, c'est là. Donc, RDC a un problème, parce que il faut qu'on lime sa RDC. RDC est Simba Mina Moussissa Moko Boy Moussissa Wana Kombo Nango Union pour la démocratie et le progrès social. Ndenge Vandwana Yangonde Salaka Kebaboun Saïde Pes Bamboula na Bamboula. Talaga Gabaoy les soi-disant. Oui, Bazo Kambamboka. Bakuta IDPS mi balé bango bakisi balé. Tout ça c'est la guerre. Comment effacer cette IDPS? Malheureusement, bakokate parce que c'est l'état d'esprit. Et les lots IDPS aye atika candidat naye. Oh, il biso d'abord te atikali ya peuple. Yango bomoni ndenga zoya arozana drapeau ya RDC na nzoto. Donc l'espoir du peuple congolais yango wana. Et ce qui te commis wana le peuple congolais a comme libre, vraiment libre. A comme peut moutrebon considéré dans le monde. Moututo azo les gars ah le Congo mboka ya kofanda. Et boyeba que comme notre président vous l'avez dit na Njili, tous les bailleurs de fonds, les investisseurs, surtout, comme les Congolais, tous deviendront des Congolais. Ça sera un beau pays à vivre. Oyake Moutaye, Ache compagnie, il se sent à l'aise, sécurisé. Parce que la sécurité, c'est respecter les engagements, respecter la constitution, respecter les textes. Voilà, on a koyé mon panzi sango dans un premier temps. Bakse yami balé. Voilà, motuna mosusu ezali ya koyebaka opesa biso na signification penza tango tomona koyebisa biso lobi Faci elakisi nini? Faci F, frère de tout le monde. A, ami de tout le monde.
tonton ya ba jeune tout ya RDC. S sérieux. H humble. I incontournable. Parce que RDC les lots, ce qu'on contourne Fachi, aux en RDCT. Merci beaucoup. Mais ndenge penza tomoni lelo ndenge président Fachi akoya pona koya kotika candidature na eloko nini esali tendengo lobi na biso ke soto ke na permanence tomona rabati la bino penza ba soldat liboso. Mais lelo pe lisusu pona koleka na awa pona okota na seni na kolika te koza peut-être po ba policier ba entourer place onyos. Ba policier ba yeko sala musala bango ya ko sécuriser peuple congolais. Biso jakana soki baza ba congolais na yebi ke baza ba congolais. Je crois que baza ba congolais ba yewana po ba sécuriser peuple congolais na ndenge comment je peux dire Fachi na biso azoya alaxa ke IDPS abongama ki pona élection. Alors ba policier ba ko sala erreur te ba ko tika biso pe to bongama ki de na ndako to za ba te désordre te. Bangonde bayela kabisa désordre biso tetikala kozana désordre te ndenge tozo bakoya ndenge toyoka na kikuna Fachi akokende inide d'ailleurs tanga okoma wa na yebisa akita makolo biso tout okotikala atambuli ndenge bomona engambe beau monsieur ndenge otambola nzote tonda misuni ndenge otambola pete akoti asali masolo tanga kusilisa kuna boyipa akokita ndenge okomona masolo ya bandi ya RDC ti le 23 d'ailleurs na invité na yeba ndenge koloba te ti le 23 ngai na bizamba bakisa biso mikolo pour le 23 wana mususu ngana kasumbalesa yo ozo baluka na mabele obosani na eza fleuve esenge lutio ozo kende ko na fleuve te wana fleuve mboka itikali boy pona nini okomi libre bokoma libre le 23 avec Fachi chef de l'État. Merci beaucoup. Je vous en prie, maman. Mbote ya? Mbote mère. Tomoni o miso eteli bo uti wa? To uti kona na siège to mata pona to tika président to komi na première wana bakale biso ba kaze bango beta moyen te. Kaze ya makasi bantu ebele batikali. To zalaki ebele makasi. To mona ka souffre to komi au président azo sima. Bo bino bokomi ndeni? Biso to zinzela ya kati moyen ko na première na forgeron na moyen ezalaki na ngoti basala batie mire boy moyen ko lekeza te masa chez betem baka moyen te basala batongi mire to boy batongi na bango kaka kana pont ya forgeron wanini kana pont ya forgeron siko bino na lingane na ye baso bokomeli awa ndenge nini bisu to zinzela ya bo marché nde tokomi boy to zi poilo nde tokomi boy. Babeti binote. Te babeti bitote. Baza nini? Babeti ne bagaz ne bandoko beta. So bando beta il faut camoufler. To kimat. Yango mo to côté mo bo marché nzela kati. Ça to mais président ça na nzela azoya akomine ya pembeni. Donc biso to ya ki to lingi kimia to ya inde to tika président. Ndenga bien baluki po ba nyonso pe bazo tika président bango biso to tika mais ta mambo kutela lango mais ba msu ba yela ndenga bien te ba masa msu ba bwaka bona ba mai wana ba to tsa mai mambo biso lo kwa to mona to camouflage olobi nini kipeleke sezu bango pona Félix nani bazo kipeleke se ba koza kitina suka ba rolela batika ya tsaka na tina ndenga malamu to sola malamu batika ya olobi nini expliquez biso na place outi. Na outi to outi limité 10e mairie. Tozo na président na biso to komi na première babwa keli biso ba case. Ba lingité population kende tika président bango na seni. Babwa keli biso ba case. Nde toza boye ba msusu batika lebele msusu ba ya makolo. Mais président na comité to zele yao. Mais siko ba obwa kemno ba gaz poani po ba linki président na bino te to boni. Bango ba lingi batu muto batu ba lingi bango ba lingi te. Bangika bato bango bakendaka na mafia moko mais muto batu azokende na batu bobenga na batu po nini est-ce que toi musu bazo banga te batu ngo ba yo ça désordre ko ça désordre ndeni c'est il dépêche ça la désordre il dépêche ça désordre te bango biso to na il dépêche batu désordre basalaka te basalaka ba mama mikolo lokola biso boye pe bana batu ya ndaku oyo ba raisonnaka bango nde bazo banga Félix po ba yebi ke Félix akwa battre bango
pamba boye te bakobanga te po batu nyonso bake kotika bango mbemba ye lobi bake kotika ye batu nyonso bazokende kotika bango pona nini bazobanga batu ayi de pes bakende kotika président na bango te balobi ke totika la 200 mètres awa déjà toza wapi totelemi awa pona nini bazoboye tokoma na esika balobi ke 200 mètres ekomi ya baminduki baboma bato oyo babomi ekoki te aeleki mpe trote biso tosangani awa lelo mpona koya kotika candidature ya mwana mboka na nkombo ya Félix Tshisekedi yango moni biso tozali awa ebele kala mingi te mokonzi na biso azokoma na pembeni awa donc toye mpona atika candidature na ye aux élections du 23 décembre oyo ekosala mawa na maboko ya seni et forte mobilisation bino bomoni tolataki. Voilà, bandeko balandi ya Congo Millennium, wana bomoni la police ekomi Fachi peye wana akomi libiso awa na toza na la gare s'il faut tolo bandengo wana Félix Tshisekedi ye wana akomi azoya pona koya kotika candidature na ye mais ya ko sala passe ezali parce que la police aza toujours zonga wana bazalika ko empêcher te baimboka pona batala candidat na bango favori pona bango bayi DPS balobi ndengo wana mais là on y ka to sala te to pousa na pembeni kuna te po tozomona te ba gaz ese uti ko beta na limité mais on n'a pas le choix, le quoi musana biso za ko panza sango il faut na biso to poussana kolakisa bino lolenge nini Fachi aye bomoni kaka tout en blanc quoi biso pende toza boye awa toza bapandi sango na bino on est là que pona kopesa bino kaka maebozo mona ndenge gare et yindi parce que babite le peuple d'abord et le peuple gagne toujours donc toza awa cause la arrivée ya président Fachi babi présent ya ba jeune ndenge bayi de pes balobi te barotika te voilà ensemble voilà bino maboko pembe bino moboza bomona biso tout oza pembe za déjà relaxa sini ki ya muto asimbi mabete asali mabete donc signification pembe bomona journal lelo aweza pende yango wana bino mobozo mona niveau population ya boye ya bango to mona ka ba dipité mais ya biso ba dip ba agressation ba gaz ba biloko ebele bino moboza la témoin to asipe monde ezo mona makambo to zo le ka tuka boza ba témoin po ya boye no to mona ngote to sala nefe te mama nga elo aloba te ya bango le ga ya l'aise o suko ya bango la moni ya ba gaz ebeta maboye bien te na mboka. Merci beaucoup. Merci maman.
Notre candidat, peuple Congolais, notre candidat, soit bien, notre candidat Siri. basali 40 jours donc pas mal à rater mais abiso le lelo tika biso bato bazala poto ba diaspora tout bozo landa biso boya make ya parti lelo a déposer candidature na ye présidence besa abimba Kishasa eza IDPS asala makala te aiba te alala na memlingi te asala lo mzo te aviola te Congo si tolkanga déjà Papa, babeti kasi, babeti bali, siko bamoni ke biso tokima, ngayo nazali. Kabila, azalaki na seni, aboyi kobota dauphin na ye. Lelo, tostala ye, césarienne. Toboti ye mwana nango. Babeti, biso. Bamoni ye, ayebisa ye, batamande. Ozana ye tina suka, soko ozana mutuna botunanga, tunanga. Bandeko Balandia, Congo Millennium, nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission Abisso Lelo et Zalaki cas spécial. Bon dépôt, il y a candidature, il y a Fati, président, il y a UDPS. Et Zalaki dépôt la candidature, mais vous comprenez qu'il va stopper que Toko Tate. Il y a qu'à retenir les Araké, à Kérokotika, caution, il y a $100,000. Ensemble, il y a des combattants, ensemble, il y a des militants, il y a UDPS, toujours Mopandi, il y a président Fati, il y a des annoncés. Moi, Mouké Nazanango, il y a Liboso, Tozali Kolakisete, UDPS na bandalit, il y a démocratisation, il y a Mboka. Ce qui va moniter là, Pembe, bling bling, et l'igni Kolobake lit, il y a non-violence. C'est-à-dire, to ibate, to pillate, to violate, to bébi sa patrimoine national en Mboka Tamba la mokote. To zope mandu kite. Lit na bisu ezali kakaya restauration d'état de droit et la démocratie. Yango toye ko confirmer projet de société na biso lelo devant peuple tant communauté nationale qu'internationale. Alors nous voulons que les élections soient crédibles, apaisées. Élection Toboya Mouboulou,
mutu nyonso atosa mibeko oyo ezali kokamba biso na komisi nzambe na tonde. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso l'invité ya moko ya lelo. Merci na papa Riki Dibendi, mon boss assemble na maman Jolie Dibendi. Merci à John Chimbalanga, Moutu Afalanga, association 94 sans frontières équilibre toujours ensemble avec la carte Kikan Bobby Nicole Batafé. Merci à Yakato Bofenda en Allemagne. Merci à champion Magoucho Sango Ipon Sek. Merci également à Dieudonné Osango. Merci à Cécile Osango Bobby, là où repose la confiance du chef Serge Katembo. Eric Loussandou le noble, merci à toi Artosa en direct à Kinshasa. Merci encore une fois à Paulin Polécha, les Jesques Bobby Noyo et à Bandal Yaya Moto. Bandal c'est bon moko. Évangéliste Guigui Kabouya, on est de cœur avec vous. Cité des Oliviers, toujours Ndema Solo. De Gaulle Mavinga, le roi Bobby Mundelera na Posa Moindo. Irène Baelo depuis Kalamingi Tezo Commerce à Kinshasa. Golf One Sécurité Bobby ADG Libambo, on est ensemble. Mon cœur te salue. Gaylor Congolo, merci à tout le monde. Dieu de nos